KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Ouais, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Balandi a gardien du Temple TV, c'est Fils Moukoko, l'élève dispense, le gardien du Temple de la démocratie. Nazani c'est la communication politique dans le cadre de émission nabiso de cortique politique au bozana mon messano ya Hollanda. Le na olobela mpe ba point belé à Fils Moukoko corrompu acheté. Fils Moukoko a commis missionnaire, il y a INC, il y a directeur de cabinet, Caméré, Naïd Epes, Poisson Baba combattant. Beaucoup de choses se disent au nom de Fils Moukoko. Fils Moukoko a fini famille à président, Fils Moukoko ainsi de suite, ainsi, Marambe Belé. Bon. Tout ça a plaisir vraiment. Lelo, il y a aussi la communication. La communication a expliquer. Bateau na nous va comprendre que combat à Fils Moukoko. Combat nanga ezala pour na dictature ici là. Na banda combat série à Mobutu. L'air Mobutu a bomaka na 1990 moi na moko. Jeune garçon moro au babengi Evar na niveau ya commune à Matete na de bonhomme 1990 dictature à Mobutu et au kota musée le koti na FDL le 17 mai le 22 mai bisoto télémisa et tolobi tu ne peux pas effacer au babengi démocratie na mboko. C'est là où et ça là que to ken exil na un groupe de jeunes. Il y a eu des personnes, je peux citer le nom de Raymond Kaoumbemba qui était notre chef à cette époque. Et Mouzé est parti quand Kabila, le fils est venu, de continuer toujours combat natina que démocratie quota. Il y a eu des mouvements à ma casse dans la période il y a combat na biso poto comme on a pouvoir. Il y a eu ba débauchage ya ba Sami Badi Banga. Fils Moukoko a trahi ça malgré la sollicitation à l'aki. Il y a eu un débauchage où il y a Bruno Tibala. Fils Moukoko a trahi ça Azala est toujours fidèle. Nao Babeni, Fati, Béton, Fati, Volonté. Et Fils Moukoko, pour contribuer à l'île, à Fati, où Bato Belé, les lots ignoré. Fils Moukoko s'est transformé en musicien. Tarabango babandi koya Fati président. Tu comment un musicien pour beaucoup de musiciens même si tu peux $1 million balinga ki na bango
koyembe la biso nzembo propagande. Mais je salue et je remercie Alain Pela. Il y a qui quand même courage et les autres Bogis Bompema, qui courage il y a koyembe la biso. Mais j'étais le premier à Osala Nzembo. Oyo, il y a campagne, il y a président. Puis jour à victoire Nzembo on est bêta ou babenga 24 heures sur 24. Fils Mukoko pour amener au babengi valeur ajoutée dans l'IDPS. Fils Mukoko a salara chaîne au babengi Congo Éveil Peuple TV. Puis on a lancé une émission au babengi candidat favori. Fils Mukoko nazo sa moi rétrospection pour batubé bakwa babosa. Fils Mukoko combattant de la rue, avant-gardiste au babike Mutuya Malobate. Il était na babengi avant-gardiste dans l'action il a pouvoir. To comme il a pouvoir et sali mambebele to lité histoire réali ba image za TV à radio té lelo Fils Mukoko objet à beaucoup de choses. Fils Mukoko pour alobaka que mariage à FCC cash eza ya Angelina Demon. Fils Mukoko abetama babukanga loboko bakatanga bakovo baimilianga babengana na permanence ki nazo banga bakonzi a parti te. Mais lelo Kabund alandi schéma nanga yena bato a FCC et comment Tom et Jerry même kutu ndenge zawana ba réunion na bango kuna akendaka lisusu te. C'était Fils Mukoko. L'un a lobela makamwa mutute ayoka ngai. Tous les présidents parlement debout. Fongola ba on eti bambwa émission tout bandé ko sala so ba sa te émission ya fufuna fumbwa na suka ifa bakisa Fils Mukoko. Botala rande ba finganga mais boya ko mona pe après que ko fingana bango mona ba émission sous ba lobi que Fils Mukoko avait raison. Lelo lisusu e bandi ko Fils Mukoko na miswa ko mona musika na lobi ke eloko biso toko panza ezando babengi mariage ya FCC cash pour même Nzambe na lola lingana ngote. Mais o etali biso na INC alliance ya biso na INC tokokina ko panza ngote. Pour quelle raison? L'IDPS mon parti a une quarantaine de députés, c'est-à-dire tous sont à 42 députés. Celui to kabwani na INC lelo, c'est-à-dire INC ceux qui battaient basangani, on suppose basangani na FCC to kozala déséquilibré. Quand je dis ça, balobi que Fils Mukoko a corrompu. Président aké na TV5 avant dit à lobby makamba 15 millions totika justice ça musana. Ngana lobela makamba 15 millions tongo na ganga caméra ils ont ça 15 millions. Mais là mokonzi nanga fatia lobby totika justice ça la musana ngo na sala interview na lobby je retire mes propos pour ngana za justice te. O a retiré ba propos c'est que caméra lié ndenge ba congolais ba mesa koloba. OK, président le président quel sous et pas ban à London City na Londres batubagangi caméra était président lobby l'herbe abandonnera biso na Genève l'herbe abandonnera biso na Genève et ça va que président lobby l'herbe abandonnera biso na Genève mutalanda biso na Nairobi et ça la caméra na zana nous na confiance na le président nommé le magistrat c'est que makambo 15 millions wana ba juge nde ba kolandelango. Mais moi j'ai vu des gens bazolo ba makambo 15 millions ba comme si bango ba juge ngana loben non le cola président lobby n'a retiré ba propos ba tout ba lobby ke ba laisser ngambon na yo comprendre ba tout ba bosanak nazana asbelo bomoni na lati polo comme on a armée des bâtisseurs tisekedistes. To initier projet moko to bengaka ya amour comme on a banque du progrès social. Na banque du progrès social wana
topesaka bamama veuve oyo balobi bacrédit batekata fufu batekata makala na compte ya lutte contre la pauvreté. Un président à parlement debout aye asengingaki yaya na ye pour président parlement debout ngo ayokanaka te na ba Jean-Marc Kabundi na ba Kabuya akota pe permanence te netinga alobi yaya na ye akangami na morgue ça fait 2 semaines bakomo seke na quartier na tuni ba membre ya comité national ya ABT est-ce que tokoki ko assister ata za mama veuve balobi c'est OK bon to $800 to pesier kopesa na pesier et c'était la première fois na réunion babenga messe patriotique botala ya ABT na yambi ba président parlement debout et pesi ke na suka na bina vandisa bango ata to sombela bango ata rafraîchissement ba milata moko lobi ba président parlement debout misusu ba teleni ba kei ko confirmer que fils Mukoko caméra pesi maman Mida Mbongo pour asomba ba combattant IDPS nezana Mobutu akoka kosomba batu te Kabila akoka kosomba batu te asombaka atibala me biso donc na IDPS okoleka na yo eza lokwa makasa c'est-à-dire soki makasa ekwei ya sike kobota IDPS ezalaka ya baliaou ya bakibasa ya batiseke ya tienne lelo IDPS ekoma ya bafati ya biso ba fils Mukoko na bakabundi c'est-à-dire nous aussi nous allons passer que na idée na somba batu na IDPS propagande ane bandi beaucoup de gens bayo kiango boyebika ba réseaux sociaux na ba titre nango et puis si que l'air te vanda ina ba président parlement debout parce qu'il y a des choses quand il veut dire à ton frère la vérité na FC président parlement debout moko na landa kio ozoloba maman Mida Zandumba mais oyebi ke lelo ba nommé ba juge na ba magistrat soki ba bengo na justice olakisa place ni nazam maman Mida Zandumba est-ce que okokoka kopesa ba preuve nous devons arrêter ce genre des histoires et na pesi moko na ba conseil na ebisi ke maman Marthe ndenga zawana na maman Denise bayo kayozo finga maman Mida Zandumba omona te ke pesa bien te lobi na ba parlement de Bunyo Fils Mukoko corrompu et pas maman Mida ya onde na ngina beta moi mise au point wana babwa ka libanga na mango à côté là donc corrompu na ina limité j'ai été menacé ainsi de suite donc Eza Makambu, c'est un combat politique. Na comprendre lelo que objectif va battre belé Eza que na lâché prise, na décidé kolongwaï de pes pour peut-être monoko nanga la vérité et tchaka bango mal à l'aise. Bato ba que je suis corrompu, je promets dans quelques jours na reçoit l'émission mo le coulisses ya vie ya fils Mukoko. Boya kota la vie au mana menaka. L'un des pionniers à pouvoir pour vous comprendre que Nazan a corrompu. Wana page tournée. Les problèmes au batouа moni qui étaient vraiment mal à l'aise. Et ça, il y a d'autres familles du président. Bakoma kolinga mingi kokende côté à Lualaba. Côté Koltani Alaka. Quand je dis d'autres familles du président, la famille du président, la famille Tshisekedi, nakati kuna batu nyonso baza basantu te. Biso ba Congolais nyonso nde toza boyi. Yo na ozolanda toza ba membre ya famille présidentielle. Même na libota batu nyonso bazala honnête te. Quand je dis ça, eza pona ko prévenir que lobby baya bakuta ba famille présidentielle, famille modèle Etienne Tshisekedi nakati ya biloko ba bengi ya mafia. Batu ba lobby fallait pas au lobango. Non, oyebi soko lingo longola nzete na liso ya mutu babandana kolongola na liso nomoko. Je dis ça pour déjà prévenir. C'est pour cela nazob sabatu o bazo kanisake avec tout ce que bazo sala comme machination, diabolisation o nyoso bazo sala.
que fils Moko quittera l'UDPS. Dans l'UDPS, je suis comme un poisson dans l'eau. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Nous devons quand même arriver à respecter nos alliés au Tozana Bango. Sobotali, même na INC, il y a Vital Kamel. Au commun, on a été mamboue ni mo oiseau fingana nanzuzi. Bango bata parti mo. Mais na IDPS, et à la kaka, batutu batir na bango zaka et pas fils Mukoko. Batutu, leur fils Mukoko abandaka masolo ya sa communication. Na sa émission sous na kati ya ba toilette gaz ezobeta. Bango bazalaka te. Batu balingi kaka to betaka maboko. Non, biso to sala régime na biso ya ko betaka maboko te ke ata mabeza to mela to komaneti banki. Soki to moni mabe parce que to zana o ba bengi droit en erreur te to ko dénoncer. Je remercie déjà ndeko nanga o yazana niveau ya Katanga Kushi Chomba o yazana niveau ya Lualaba. Nazo sabana tu ya Katanga na kokita na Katanga kalate. Nazo ya na Katanga pe na ko wumela mwa muke poto beta masolo ya Tshisekedi. Je suis invité dans une émission na obabengi na Grand Katanga, émission aneza ya ndeko nanga Kushi Chomba, émission anezali 30 minutes d'enquête. Na ozana Lualaba. Ce qui n'a constaté qu'il y a obabengi ba trafic moko ya bandenge mobo. Boye bana koloba ngo a haute voix. Na komatata lokola Tour Eiffel ya la Paris. Na komatata likolo sangère alimité pour na belela yango. C'est ça la mission que Tshisekedi nous a donnée dans ces pays. Je resterai combattant jusqu'à la mort. C'est-à-dire combat na biso to salaka, et je dis et je le répète, combat na biso to salaka pour qu'il n'y ait pas une nouvelle classe de riches. Combat na biso to salaka pour égalité sociale et zayaba congolais nyos. Répartition des richesses. Ce que ça yango te Tshisekedi alobaka abimelanga na butu abomanga. Combat na biso to salaka yangwana, c'est le peuple d'abord. Combat na biso to salaka ezayaba théorie, il y a pragmatisme politique. C'est pour cela nazo beloko tant que responsable. J'ai été accusé de la Mouka. Aujourd'hui, on m'accuse de Kamere. Je ne sais pas demain si on va m'accuser de Jésus-Christ. Je laisse le temps à tous les bateaux bazu boulot ya kwa kizenga. Mawaningi, mutole analyser la situation tozanango ya baso de mouton ils ont créé l'embouteillage na King. Situation tozanango ya vécu quotidien ya ba Congolais. Ba situation tozanango ya mafia Kabila tika ya zo sala kaka émission mobimba pour na ko critiquer fils Mukoko. O vanda botali na YouTube. Oh yindi na limité fils Mukoko alongo IDPS. Otali na katiwe fils Mukoko mutazolo bate tumbamo mutazolo ba mambweni mo mutazolo ba kasongo mo mutazolo ba bakanja mo mutazolo. Donc bon comprendre que YouTube peut sur le qui et que pixer aux crises attention. Donc beaux anamio tranquille naza ngai na UDPS c'est un parti au Tshisekedi aloba qui un parti où il y a ba bengi liberté de penser. Ba tu vas changer UDPS te ba komisa ngone église catholique au papa vandi na Vatican kuna agangi alléluia ba catholique bazongsi amen. UDPS ezala bongo te. UDPS ezala ba bengi débat contradictoire. Il faut biso tout aux aloko à mokonzi na biso fati o ya yo kakabaz na ye. Totika okoma neti ba monarque neti ba danka film oyo batumsu bakolo bate na UDPS makambo ani ezalaka te. Na tondi bino botondi bino nyonso bolandi émission na biso ya lelo de cortique politique. Donc mais toutefois na continue pour na six émissions likambo ezali eza fali ipupa azoya kobeta na oba bengi mboka poto ezali fali ipupa
azoa kobeta le 28 février na mboka poto eza culture na biso toboyaka batu babeta tolanda ba musicien na poto po tozalaka na combat ya koinstaller démocratie lelo démocratie ekoti congolais nyonso akoya atamboli pa bimi mbwa na aéroport azalaka te to lion tokoboya ba fali akende kobeta bota likambo ngo toboyaka tozalaka na raison mais créa biso pe choc na o babengi culture na biso couper décaler ba ivoirien bazwa o babengi les dessus sur biso fali akobeta na poto ba menace abatu misusu wana eza na o makele la wenze ba combattant ba vrai combattant bosala ete fali abeta poto redémarrer critique na biso fali abeta politique ezo salama na Kinshasa fatia simbeli opposant mo mundu kité ba fayulu baza à l'aise basala ba marche de santé na bango asala ngani ba marche de santé na ya pepele bakatumbi ba osala o ba bengi ba safari na bango pepele bambemba ba osala aller retour gemena ate kuna aliemwa libokeni na malemba pepele fati atiki mututu pepele makamba politique ezo sama na Congo botika ba musicien na biso ba beta fali pupa kende obeta musique na yo le 28 ba congolais ezape occasion ya ko sepela nouveau pouvoir autozui parce que ça fait longtemps musique na ebeta mati na remercier ba tout o balandinga ba o balinganga na pesi mbote mingi ba o pe balinganga te mbote kaka mais un jour bo comprendre que j'avais raison na makambo na oloba to mona nimbala sima ingeta le Congo ou la mort. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Audio